Mbote bandeko balandi na biso o bozola na biso à partir à YouTube na Bonganya Media. Awa liboso na bino tozo yambela bino ndeko Guillaume Ilunga, waza président de Ligue de Jeunes ya UDPS Lingwala. Tozo sola makambu oyo euti ko bima na Genève, choix ya ba opposant o bako représenter bango muto akufsengela représenter bango na présidentielle. Choix wana ba portaki sur Martin Fayulu. Mais na yango tant comme Martin Fayulu ebimi toyoki ba militant ba parti politique mususu lokwa ya UDPS ba ningisa mingi. Ba sepelité na choix na yango tonto na ndeko Guillaume yum toza cadre ozo représenter Lingwala na ba makambu ya UDPS oza président ba jeune ya Lingwala. Pour la nini ba militant va s'opposer na choix ya Martin Fayulu. Merci maman journaliste Mutuna Mala Mutuni. Toi en réalité ba opposant oyo basangaki na Genève toyebi depuis le 29 bazaki na likanisi ya candidat commun to candidature commune. Et basangaki na Genève babimisi Martin Fayulu. Na Mutuna na landi mala molobi pour na nini biso IDPS to boyi décision wana ya 7 candidats ya opposition basangana na Genève pour Mr Martin Fayulu. IDPS ezali parti munene ya opposition oyo mokili mobimbe yebi. Mutu moko ta kobosa na lit ya IDPS depuis bandi ti lelo toleki na minduki te, toleki na bokonzi ya mayu ya te. Na sondage biso moko tolandi tomoni sondage ndenge pesaki. Et na déclaration na bango na suka et logo biso IDPS to s'opposer to lobby lit ya IDPS pona o etali ba élection ya le 23 ezalaki na pona biso mettre fin na régime ya monsieur Kabila. Toi to si la nana monsieur Kabila point barre. Toi le 23 to voter makamba 3e mandat ezate. Mais le lenge oyo bandeko mususu bakanisi ba mema biso na élection to na négociation moko oyo kombo yebanité que sans machine à voter pas d'élection le 23 na machine à voter mais to romitu na to koloba et ko sala mandenge nini na base nini bandeko basala ki marchawa nanga longoli machine alongoli yango te mais sikoyo to kokende Fayulu lobi clair que élection comme ça le 23 mais sans machine à voter. Avec quelle force, avec quelle détermination, avec quelle base. Il y a une place ba militant IDPS ba rolobake et ko le kabongo te parce que biso to ko tcha sou ba na balabala te ba kufa po ba tumoko ba tambula likula IDPS ba ko na bokonzi wana ndeko simba te. Ndeko Guillaume ngana bandi Martin Fayulu alobi pona na loi électorale baloba kite makambo ya machine à voter. Il faut donc respecter mibeko ndenge zali. Mais Martin Fayulu alingi mibeko esala mandenge zali. Pour la nibino bozondima au moment où bazolinga ko tricher élection par machine à voter. Maman journaliste ngana ko ebisa yo que ezali G ya majorité. Même makambo ya candidature commune ezali G ya majorité. Souci ya monsieur Kabila ezali ko négocier ba bendela ye aleka le 23 décembre. Yango biso IDPS to moni musika lokola aigle to le bitin li solo combien de photos soyena monsieur Kabila na mboko ya to cité ko jwa ye a to cité basango bazui ye na inter de César na Kondo Tshisekedi paix à son âme accord ya Saint-Sylvestre les 31 ba signé lelo est accord ils a respecté est ce muto abongo il faut pas qu'il y ait une négociation mususu soki to balobi ke to kene élection machine à voter to lobi biso yebete to bi iyo mais ce to comme le 23 décembre et que ba bureau de vote fongwami batu ba kende ko voter to koloba nini to koloba ke to kende to kende te to boycotter c'est bandeko ba ma biso la logique ya boycott so to boycotter to tikeli Kabila couloir maintenant lo banon ndeko Guillaume kuna na Genève président Nabino Félix Tshisekedi azalaki présent. Oui azalaki présent. Mais ayebaki makambu nyonso ne banda koleka na CC. Ayebaki makambu nyonso président makambu nyonso. Yango na lobi président na bino Félix Tshisekedi a s'incliner la décision wana pona olakisa kaza démocrate. Pona nini bino ba militant bo s'incliner te. IDPS ezali parti ya ba démocrate. Décision ndeko Félix Tshisekedi étant que démocrate, nous la respectons.
toza ko respecter décision na ye pour étant qu'il y a démocratie to imposer à mutu point de vue te point de vue ndeko Félix Tshisekedi to respecter ngo bandeko pe ba respecter pour ba militant ba combattant IDPS to moni yango abatu batambo ina kombo IDPS voter soutien Tshisekedi soutien IDPS mais lelo ba ministre ba premier ministre ba sali makambo na ndenge to yebi na mboko de ba komi na bokonzi pona kombo ya IDPS lelo tokobi toko pesa lisusu chance na moto te atambola na kombo ya IDPS atambola likola IDPS po akoma na bokonzi négociation na ndeko Kabila wana tolobi ekosalema te soki bango bandeko oyo babimisi Fayulu candidat commun to boite Fayulu ba compétence azali combattant monene mais promesse ali que soki ba ko réussir sur terrain kolongo la machine à voter et que le 23 décembre tokene élection sur machine à voter IDPS a okende IDPS a précisé boye nanzela ya président Félix Tshisekedi na meeting à le 29 avec ou sans machine mais bandeko ba vandeka côté ya avec machine mais tolobi machine ezala te tokene élection soki bandeko Fayulu akocha machine o ça que na sur terrain machine elongwe et que tokene ba bulletin de vote pour to voter le 23 ba malongwe machine tokene ba bulletin de vote IDPS okene élection IDPS bazo funda IDPS aliembongo IDPS a eu 3 millions et pas bato à majorité pour andi ma machine à voter au moment où machine à voter na ba dénoncer qui ba électeurs non enrôlés pour faciliter tricherie na faveur ya Ramazan. Yo zo mona te ke bino IDPS bozo tout ato na likambo eza mabe. Et loko ba tami na sima wane bato bele ba comprendre te. Na sima likambo ko mona oyo ya machine à voter oyo muto na sima likambo eza muto wana kombo na e Kabila. Souci ya Kabila ezali kolonga na bokonzi te, souci na ezali to solola to pesa ya lisusu ngonga. Po aluka ndenge ya kobuba biso baki na logique mususu yango biso IDPS lobby avec ou sans machine na fichier wana zongisa bwendeko Guillaume président na bino toyokaki ya pas bamindele balobaka ya pas de fumée sans feu président na bino Félix Tshisekedi toyokaki azwaki mbongo euti na bato ya majorité yango wana zo faciliter élection avec machine ou sans machine eza yango te ndeko Guillaume makambo mbongo etamboli bakopesa mbongo ngo combien po basengaki akota na primature ndeko azali na primature tolandi na ba source ya information azali déjà millionnaire plus de 68 millions de dollars albomi na ba paradis fiscaux kuna tolandi ndeko Chibala ba Félix ba PC primature aboya ezaki pesa okenozwa mbongo siko mbongo ni bakopesa o l'équipe primature o yanga zo mbongo ebele on eza ba fofuya eza ba raison te problème eza kuna ke Kabila za koluka ndenge nini na ko négocier na ba faux opposant pour ba benda ya après le 23 peuple congolais na IDPS lobby biso le 23 to kocha na irne candidat na biso Fachi avec ou sans machine à voter na ba empreinte wana biso to kene élection nyonso ba boutique wana na niveau à seni eza pour ba benda élection ba loka justificatif ba que non opposition a boyi IDPS a boyi ba se ba marche violente to bi que ça va pour to loka kimia to bi to pour ces élections nanga ko ila biso ba inane ba enrôler ba jeune o ba ko 18 ans ba kota na kati ya processus et singi biso ba zongisa so ba diaspora to kene ba 2 ans na mese Kabila soki ba lobi na biso to lobaki to kene élection oyo sans Kabila bande ko ba tuni biso bande ko MS ba bakini que boko une élection sans Kabila boko ça la miracle nini pour Kabila za la susu candidaté aza la susu présidente to une élection ça y to se bango surtout za moko to sala babité to mona solution les aflou lelo bango bazongi ke boko une élection sans Kabila ah wana bango sanga na batu et loro msusu baminde baloba l'union fait la force mais à chaque fois bino ba opposant ceux qui bosangani na kati ya liboke na bino bopanzana kaka esu kaka bopanzanaka na Genève lisusu Fayulu abimi ba opposant ba panzani oya komi na munoko na ye oya komi na munoko na ye bamsu baza pour Fayulu bamsu baza contre Fayulu pona union et ça la force et kende ko Kabila kende au moins teke sengeli bozwa décision na bino nyonso bolambi yango bosangani liboke botindi kende ko Kabila libanda ko panzana bino ana ndezo pesa force na ngambo ya majorité en réalité eloko za ko compliquer makambo sikoyo ezali monsieur Kabila to ba soki lelo élection oyo to kende oyo eza transparente eza libre apaisé ata ba kende baza sans peuple congolais ayebi nanya ko voter
likambo na lobi na mama journaliste likambo ya candidature commune outi na majorité souci na bango zalaki soki ba réussi comme ça candidat commettre biso to lobake bazwi une élection te po bimisi candidat commettre soki ba bimisi candidat commun oyo ezake azana base makasi te to bazwi te parce que ba militaire musu ba boyaki likambo zali likambo ya transparence ya élection nyonso wana na souci kabila lingi transparence ezala te élection za la PZT poto yana lisolo na mesa to solo yo biso yebe solo bia toko solo suna mese kabila te biso élection le 23 ça avec ou sans machine à voter toko kende bongo eza orgueil te eza ke na yango ayebite ke na mboko yo IDPS ya na base munene to na nango ayebite na mboko IDPS na base munene bato belé o baganga lelo baganga bazala ki na mboko ba invalider bango elo ni salamaki elo ko mokote soki ba muni bokotere misango ba ya batere misa kondo ki tseke da baki na kabila nini toko sola lolenge nga na kanisi le 19 le 20 septembre 2016 to yutaki na mboko to mo elo ko salamaki alors biso IDPS orgueil te toza parti munene atana li solo nyoso batala kana na poids politique ya IDPS tokoki ko négliger en côté to moni musika to boyi négociation na meso kabila to yokana ki élection to kene élection soki élection ezate biso IDPS to activer article 64 mais avec sa machine bachi na biso machine wana to kene ko voter yango komba kabila esili na mboko oyo yango wana lobi ndeko Guillaume soki bokene élection omoni Ramazan aleki bokosala nini awa bozo jire bozo tout atolo Ramazan akweko leka par surprise bino pe bokwei na moment na bokosala nini bomoi teke bande comme sou ba pesa bino raison to ebisaki bino ke ba électeur non enrôlé bazaki na kati ya machine wana bino bondima ko kende sikoyo favori bimi na compte na bango bino bokoloba ni au moins teke bosangi eloko koloba nazala makambi bayi na makambo wana bato be baloba Ramazan na koleka mena ba te Ramazan na koleka na bila nini beni ba ko boma awa mbula muke beta ikaka lelo na lobi tala makambo esali ba dega nzala mosale ezate ba oyo nyonso ko mona oyo baza ko teka ba dendo winner ndi entreprise oyo kabila tikeli bato to ba shadaka koleka na lolenge ni makambo ka mwena sapu ye mona za sanction parce que atambola malamu teta ki mokonzi koleka shadaka ezali na maloba ezali na tricherie to ezaki non to luka eloko moko to luka astuce moko poto justifier tricherie na biso ke bazaki unité yango cette astuce esali ke non to lika na élection mais en réalité ce n'est pas ça. L'unité à opposition est résidée dans l'individualité. L'unité à opposition est résidée dans le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui décide sur l'avenir ya vinaye. Ce n'est pas l'unité des individus n'est déterminée à venir à Congo via peuple congolais. L'unité de l'opposition réside dans la force de la population congolaise. Donc gagner ya opposant et dépendre opposant et dépendre na peuple. Ce qui peuple a télémi. Tu biso idée sur le baki boy. Tu une élection avec ou sans machine à voter. Mais tokotika ngobongo te toko chaba témoin partout toza na kati ya processus ya formation ba témoin il y a 270 000 témoins au moins 2 témoins par bureau de vote poto
pense c'est une belle choix par rapport à la disposition au biso, peuple autour en Anzela, tu vas l'air repenser. Parce que Martin Fayulu, c'est un lui. Et Martin Fayulu pèse sur le plan politique. On a vu sur l'opposition, ceux qui vont tenir au propos de Martin Fayulu, parce que parmi Bango, les appels dans mon moment apaisant comme on est Martin Fayulu. Ce n'est pas seulement Félix Tshisekedi. La politique, on l'apprend. Et pour être candidat unique dans le plan électoral autour Kenango, il faut savoir, il faut avoir des gens comme le Martin Fayulu. Ce n'est pas des gens comme Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi ne pèse pas. D'avoir la population derrière vous, ils se sont déjà unis. Population l'union sur aux avancements. Martin Fayulu, pour moi c'est ça. Félix Tshisekedi a hérité la partie. Or, Martin Fayulu, c'est un parti qui était allié à la partie des papas de Félix Tshisekedi. Et Martin Fayulu a travaillé avec le papa de Félix Tshisekedi. Il a lutté. Mais Félix Tshisekedi, au moment auquel Martin Fayulu luttait avec son papa, Félix Tshisekedi là-bas était en Europe. Hein. Ce qu'il faisait, on ne savait pas. Il était venu, il y a beaucoup de gens tels que moi, je connais Félix Tshisekedi qu'après la mort de son papa. Oui, les journalistes, oyo mutu ya kolobeza ke opposition batika bavantir omoi biso toza déjà bato mo président Mobutu akosi biso mingi bango baza eloko mosusu to akosa biso oyo mutu ya toyebisa bango batika bavantir. Donc Martin Fayulu aza na poids te ya kosime baélection présidentielle. Biso todecidaki ke batya Félix Tshisekedi. Bon, tu évites ceux qui vont réunion, bah c'est l'année so bayokani bien bayokani te. Et comme awa kuna baté Martin Fayulu awa ba militaire IDPS balingi était de comme bavantir. Yango moi to lo bakebatika bavantir wana. Ezala bango ezala Jean-Pierre Bemba. Ezala Moïse Katumbi. Ezala yena ni omuzitu donc batika bavantir wana. To moni bango ke po wana bazoko kangote batika bavantir. So ba moi ba koka makambo te batika. Bacha candidat unique oyo bango oyo yebani oyo batie to vote batika bavantir wana. Martin Fayulu aza na poids ya kozwa charge ya opposition oyo abiso tosatandaki ke baotia Félix Tshisekedi parce que aza na poids oyo keza ke oyo kosala ke azwa charge ya mboka oyo. Mpona ngai bango nyonso babundaka bitumba moko ata baponaki Félix ata baponaki Kamere bango nyonso balingi babundaka bitumba moko mpona nga choix Fayulu ata mpe pena na choix moko pena ya bien puisque Fayulu aza la seule personne oyo adémissionnaka na kati ya parlement ti lelo atushaka mbongo mosusu te ya mboka tikango ezonga na kesa lita mpona nga namoni bato mpe pena mpasi ya bien Fayulu aosala mambo bien pena na kati ya mboka.